Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu na bino yango. Boyo ki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Boulou Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Tobiaka il y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et yo ka sola Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zapété bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe. Commandant suprême des forces armées, le symbole de l'unité nationale, le choix du peuple, le choix de la raison, il est là parmi nous, le 23 vote 20, INC vivant, ACP vivant, allez tomber le drapeau, Afne Sefati est là, il vient d'arriver, le président de la République, moi Marimoko Antombolo Béton, moi la maman Martin Salou, allez tomber le drapeau Tokei, Pépa s'il vous plaît. ABG vivant. Pépa drapeau s'il vous plaît. Le président de la République est là. Le chef de l'État, le commandant, le choix de la raison, le candidat de l'Union sacrée, le choix du peuple. Un nouveau Congo est possible. Un Congo retrouvé avec le candidat numéro 20. Le candidat du peuple. Le choix de la raison. Pépa, 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 Pépa. Combattre chômage nanzela wana onazo laksabino bosa langai confiance liboso oyo tozo kende ezali kitoko mingi pona Congo likambo moko kaka oyo sengeli to telemela ezali ndenge na lakisi bino likambo ya violence likambo ya guerre ya bitumba oyo balingi bakotisa na Congo. Bana Congo boye bake tozana mboka moko kitoko biso nde on dirait biso bana Congo nde toye baka eloko wana te soki tozwi mwa occasion toyibi mbongo ya leta soki tozwi mwa occasion tokimi toke na mboka bapa ya kovanda totiki Congo ya kokufa nzela wana nga nalingi yango te makambo wana na lingi yango lisusu te. Il faut te combattre kanyaka corruption soki to combattre yango bambongo wana tokokoka kosala nango makambo ya malonga bomoni c'est vrai nanu corruption esili na mboka na biso te mais moi makasi oyo totiaki ya combattre corruption lelo tokomi na budget ntango nga nayaka na 2019 budget ya Congo ezalaki entre 4 et 5 milliards. Le budget à Congo est commis à 16 milliards de dollars. C'est vrai que ezana nous milité pour Congo tozo mérité qu'on les kawana. Congo normalement budget na biso il faut ezala budget lokola ya ba États-Unis wana. Mais nyonso wana ezali pour biso moko pa na Congo tozo lakisa exemple mabe tozo bomamboka na biso moko. Tala likambo na lobi na bino banguna o baza kokane na Congo o bayebi bomengo eza na Congo bake kozwa kaka ba Congolais bango moko bapesi bango mandoki bazonga na Congo babando boma bana Congo bakotisa mobulu nde kindoki oyo naza kosenga bino to silisa
tokosilisa yango d'abord na nzela ya élection. Boko se mobiliser bino nyonso le 20 moto na moto na mokanda na ye ya numéro voilà. Soki botie mokanda na bino sima na yango boponeli ngai bana ya kwango oyo bazali na kati ya union sacrée oyo bomoni bazali valable. Bopesa ngai bana ya kwango oyo bino bozali komona ke bazali na makoki. Potango tokobanda misala bango nde moto bakobanda koyebisa ngai ndenge misala ezali kokende awa na kwango, principalement na Kenge. Toyokani? Donc ceux qui vont se mobiliser le 20 décembre pour voter numéro 20, ceux qui est l'équipe au tali na législative, au tali na provincial, au tali na local, au voté. Ah, Papa Président Boss, ma finance et ses salemi, ma finance et ses pesami, misolo et pesami, stade Kobonga. Alors, voyez que tango misale Kobanda, sima yaba élection, na kozonga lisusu awa natala misala wana ndenge bandi tolandela yango ndenge kokoba. Oui, likambo wana pe esengelaki nayebisa bino yango finance esesalemi, bafinance esepesami, misolo epesami, stade Kobonga. Alors boyeba que tango misale kobanda sima yaba élection na kozonga lisusu awa natala misala wana ndenge bandi tolandela yango ndenge kokoba. Oui, likambo wana pe esengelaki nayebisa bino yango pona yoki bisika ebele na leki bilenge bazali kosenga stade. Bomoni makambo tosali na Kinshasa tango ya jeu ya francophonie. Est-ce que bomonaki ba infrastructure totie na Kinshasa? Et bon, voilà. Donc tozali na projet ya kosala ndenge wana bisika nyonso na République démocratique du Congo. Loko la Kenge ezali chef lieu. Boye bake Kenge akozwa pe oyaye stade moderne. Donc bilenge basi bilenge mibali bozala déjà ya kosepela makambo ezali kitoko. Bon, bana mboka natondi bino botondi esengeli pe natika bino bozonga na bandaku po biso totambolaka na bamama topesaka bamama lokumu, biso tobombaka bamama te. Soki bomoni mutu azobombela bino mama bokeba na ye. Moto akoki kobomba mama te, akobomba mama te. Ngai naza champion ya bamama, nazali kosunga bamama. Mama ye wana bopesa embote. Bana Kenge mbote. Bote lisusu. Merci mingi, malgré eux tokomi bozeli biso. En tout cas, il est esengo mingi. Bolakisi biso bolingo. Tozozela bino le 20 décembre. Ochela papa mokonzi bulletin na bino po asala misala wa a promettre bino. Bobo sa numéro na été ça numéro nini? Merci. Voilà bana Kenge. Merci Nabino. Merci mingi. Donc mususu ezati
donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisous bisous. Bisous, 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 bisous. Bulukutu te. Yena Congo Swiss TV. Bulukutu, ça c'est du bio. Et nous là, que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, Tobiaka y a ma chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bulukutu. Et Yoka Soda Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zapete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe!